Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Tu dois combien d'embasses? 20. Tu dois combien d'embasses? 20. Vembasses. 20 quoi? Na accident suko na auto sala wana na komenda ba beki batunganga 225 na vivre ka nzamba obatela. Olinga mobala moto. Maladi yango zo talibanda to na famille. Ba famille ke na famille ba bengana ki pe na biso. Bateka ba mapango ba bengana pe biso. Comment vous allez conduire la famille bandeko na yo? Et comment qui makolo mibale, maboko, mabumu, mabele, ti na suka na biso basi nde ya suka nde pene kota kene doki tina mupende. Nde ya suka ezaki yango wana. Bon, ezaki vraiment difficile, musala pe ezaki susu. Yo kosa musande ni makolo bi mamai. O travail ndeni. Toteka nyonso okomo ba bon na tekata oyo pona bana ba survivre. Nga kokola na zaka moche. Oh. Oui, na kitoko te. Oh, Jojo. Oh, les questions la vérité. Parce que obi nga na sala 8 mois. Wana mbasu makolo mibale na lala na kiti ya plastique. Nga na longwa poso. Ndenge nyoka longwa ka poso, nga longwa poso bon. Tellement que moi sokola nzoto mobimba ezate. Ba sokoka ba partie intime. Makolo soke zui mai problème. Pour moi na la les ate so na lala poso musunya zo kanga mana dra. Mona tikali na dra. To fona vanda kaka. Na koka histoire wana bamba souté ça me fait mal. Ça la passe. Papa ça malade d'autant kombo malade mo malamu te. Ozana ta olata bilamba na nzoto te. Moto zo dégager na kati ya motema ozoka pasi ba place wana lokola tala kaka musapina o toucher moto bwendenge swaka. Siko ezwa ona nzoto esango zandeni. Bon, na belle vie, ça fait maintenant 2 ans. À Benganga, na 2021, na ba début. À Benganga, na joie pièce moko kuna. Si là où tu peux Benganga dernièrement, je crois semaine prochaine, tam suto au salanaï. En dehors wana. Et les cas n'ont pas retombé, nous sukaka wana. Sukaka wana ke ko benga. Mabe alaki biso mama zawana te tata zawana te toaki malmené. Ko nyoko la moko donc il y a blague te. Tonto ba blague te mais bilamba ko late zaki te. Bilamba ko late alaki te. Et moi pena dimanche tam so bombo bima ko na nga bimana binyo bo. Et lamba pena ke onde na lati bo ezate bolata ka uniforme. Uniforme pena ya classe bleu blanc. Na sandal à plastique bobimi. Ataba dimanche. Zomona ba réalité ngo otokutana kinango. Mama Olive Lembe batu bakendaka epana ye baninga na biso bandeko na biso mena ebite soki mama yebinga na ebite. Menga na yebike naza artiste mboka oyo bakonzi presque nyoso pe ba yebingai. Batala ngai pe. Yami bale pona mama Nyagero ndenga yambaka batu nyoso tu ngape nazo eske na kolo bande nyinyi nga naza na droit ya kozala mwana na yete. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuino sa nini. O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai.
ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville. Katine. La Congo Liziba TV, émission Kati. Merci na bino tout bolingaka biso. Botala biso pardon le monde entier. Botala émission na biso Kati. Surtout ba mama o pesa biso confiance ya kolandaka biso tango nyonso biso pe to lingaka bino bolingaka pe biso. Merci beaucoup continuer toujours ko s'abonner na Congo Liziba TV. O pesa biso confiance o bolingaka biso. To metaki bino to ko sala ka ba Kati na ba artiste oyo bosepela na bango oyo bosepela na bango oyo botala ka bango oyo pe botala bango ete na kati émission oyo tozong saka ba artiste pe to la msapeka ba artiste surtout baye bakenda poto kala na bike ba ko découvrir sous lelo awa déjà pas les kanae na ba télé réalité na kati émission na biso mais j'espère que boyoka na li solo na été parce que zoko tuna groupe na bango ezala kaka exista kaka na ba fête na ba lisanga ba comédien tout le monde a bangote na ba tournage pe songolo pakala tout le monde a bangote mais na ba matanga tout le monde a bayaka po matanga ba bengisa ka mutu te to éviter na kati ya Congo na kati ya mboko artiste comédien po ba chaeka po ba mona il faut la kana scène to il faut ça ni to sola na kati ya émission na biso ya Congo Liziba TV. Merci na papa Paul Fikipo, FBT Misalande, ma maman Nathalie Fikipo. Tu vois aussi Exodus, Ezali, salle de fête et appartement aussi que na maison ya enregistrement mobimba. Oeza na kati ya Exodus, beaucoup monde to koma pewana. Bientôt la Exodus c'est aussi la maison de production ya makasi ya mulene penza na pe simbo de sous na venanga si ya mulex aigle noir monté ma Belinda Kim. Je vois aussi mon ami Chikalukau na pe simbo El Lionel et Kambe. Voilà na vi que vous plarango merci sur na FBT Misalande na Exodus Abizali maison de production ils ont un studio ils ont pour ça enregistrement maman Aline Misha Zawana na mobali na kitoko papa mo bobo to lokola papa Paul Fikipo ce que na papa Paul Fikipo tali panzi bo moni papa Misha moté maman Aline bato moko bobo to nzamba ko pambola kaka po ba sunga ka bato po ba zakana bato bien. Merci na Exodus toujours na pesibino beauté aussi que ba maison d'habillement et tout que j'espère ba mission koya ba 4 koya semaine prochaine mon roula ta toujours classe ba 243 galore zana molwana bokeni bo moni maison d'habillement ba chemise à kitoko o mona ke na bola tango na ba mission oyo koya nazana ye j'espère que ezambala liboso aleka na kati mais ezambala liboso te aleka na Congo Liziba TV. Mais abunga ki muke te ko luka yesu to sola plus parce que kati kits oyo to cha oza mingi pona ba oyo basala mini basala ya ebele na kati ya mboka oyo to sola kaka ebele po sepeli ça batutu ba kotala biso ya Gisèle Tati mama Versa c'est monté ma prince Jiclo Winner aussi que na ba joueur na biso tout ya Congo babi Silas Kantopa un jeune footballeur abetaka bale kitoko Silas Kantopa. Je te salue aussi que Kabongo Kasongo Motema Aliane Mputu na Pession Mbote Zadio Kazadio aussi je vous salue mon frère que j'aime beaucoup Dozanae Maman Posso mais série wana zara jeune zobenge Posso so benge mama po so bejo akomi mama c'est to kotale to amike to benge ya Posso to kolanda kana ba théâtre ndenge za kozala. Mais ce que bien, batongo na oyamba mingi na ba émission nanga, za bato koko nanga lingaka bino trop. Ah bon? Parce que koko nanga azaki kamada mama Jackie. Mama Jackie ya Chako. Ti mama Jackie oya bino ya to mama Jackie Lufulusi. Lufulusi. Alors vana na lemba. OK, maman na Oda. Maman na Oda. Voilà. Na Mike j'espère. Voilà. Maman na Oda. So vana na bango na lemba. Bon on a qui langue biso na poto lelaka epeka kuna lemba oui tout ça la messe na paroisse na pas voilà et bien tout tamuki wana za muke penza voilà yeyo poso to benga tant que to sola na ye ezambali boso to yambo na kati na biso
et que c'est surtout bateau batala yo ming kalawana dans le prince de rire Vraiment. J'espère que mon nene ozaga vraiment lengue Makasi. Ça va hein? Ça va? Comment la petite? Ah oui avant tout bana émission na biso tout nakaka oyebi nzambe Makasi koleka. Pour ceux qui nzambe te mobulu. OK Ça y est bien na pomo inanga. Voilà ceux qui nzambe te mobulu ndolebi maintenant linga so bana émission oyo sepesa ta batu ko sepesa to drumé bat ba kolanda biso o chabiso na lo sambo na prière pour et ça la biso penza bien. Ah bon? Ouais. Fungola émission à l'Osambo. Bon, tout sambela. Voilà. Merci papa na Lola, mozalisa likolo na se, mokonzi ya milimo nyonso, nzambe monene, nzambe makasi. Papa topesi yo merci na moment oyo ya kitoko aussi kopesa biso yawe. Totiki émission o na maboko na yo nzambe, opesa biso ba inspiration, opesa ba question ya malamu, ba réponse ya malamu, nyonso sala malokumu na o papa. Yo lobi o ya salita lia te. Mutako lia na motoki na ye yawe. Mais biso totiki émission na maboko na yo, makila na o yawe, ezinga biso, mota molimo mosantu na o etondisa ma awa papa na Lola. Oyo nyonso tu, princesse nyonso tu ya mabe, ya ténèbre papa, ezala musika na biso na kombo na yo papa. Natiki nyonso na maboko na yo na bandeko baolanda biso yawe pambola bango na kombo na onde tolobi amen. Voilà na kombo na onde tolobi amen amen. J'espère ba tutu ba oki lo sambo na biso surtout ba maman balingaka trop lo sambo to sola na actrice na biso poso to e bananu kati na yo parce que émission na plus c'est histoire sans polémique avant to comme na réalité à lelonde mokilezo Ezo Kende se présenter d'abord na bato ba bioté o ba yibona ba yo découvrir lelo ba yibananu ozanani. Merci bandeko ya Congo Liziba TV. Eza wabino poso samedi. Poso samedi ya le prince du rire ya Ngalufar na defe lokuli o atika biso bino nyonso boyebi. Mwana mwasi oyo azaki ko jouer rôle ya Shege oyo a sepelisa mokili akota na banda kuna bino botala ye sans invitation donc oyo loba nango papa Blaise Ndombembi elanga lobaka ezalaki ba milimo mabe so teleka mwana mwasi oyo asa penza liboma mwana mwasi wana ya kala wana siko yeyo kaka akomi mama aye munene nasi bozo mona. Merci. Voilà, merci merci ndeto kosola lelo lisoe yango lisusu na yo pour ce samedi ndolobi izakati to yebana no vrai nom na yo ezanani. Vrai nom nanga ezali Bibishe Mvuba Aminata kombo nanga yango wana. Tubeta na masolo ya Bibish. Tu vas nous Bibish ou le to yambi na plateau na biso ya kati Bibish ebisa biso na no bomwana ya Bibish bomwana ya Bibish muki ya Bibish parce que ezana ba vie na biso to vena ka nde to kolelaka il y a des réalités il y a des makambo ezalaka na ba famille na biso o eza kati to banana na Bibish oyo muki le yebite Bibish oyo koli avato koma na poso tu banana Bibish azanani Bibish akubota na famille ya combien de personnes aussi que Bibish a colonie. Est-ce que Bibish a botami na kati ya mariage? Merci pour la parole. Voilà. Bibish a botamaki na kati ya mariage. To botamaki to zalaki bana misatu na libo mama abiso mama Kadi nde aboti ngai Bibish aboti Godimien Mvuba aboti na Ate de Gérard Mvuba. Bon, Bibish na bomwana na ye akoli un peu traumatisé. Traumatisé. Pos Bibish akola ki un peu traumatisé. Yango esalaki ke akoma agressive makasi.
donc on mona ya mona ba rôle pena tant on jouer pena au sentir pena donc motoko donc soko meki ko zika. Voilà, tout son nom qui Bibi Chakola est un peu traumatisé. C'était quoi? Bibi Chakola, moi, on a botem na kati ya mariage, et papa na maman qui marié. J'espère c'est ça. Bon non? Bon. La vie de Bibi Chakola ndengeni traumatisé ya nini? C'était quoi? Vie réelle ya Bibi. Te wana moi parti mukia na sanet na bombi yango, mais na zui kaka ke koko langa ya kozwanga na 3 mois. Na bombi na mwanda. Tout sur la carte parce que quand ils a plus histoire tito comme le na poso trop bête histoire ya bibiche bibiche moi na commune nini barumbu et colonine bon ba mélange ça kati belé hein koko na biso mobali totie sénégalais maman donc to bandeni koko nanga wa boti mama papa na ye sénégalais maman na ye Mkongo bo ye pe abali Mkongo mundibu nde baboti bana na ye papa ya bibiche za colonie papa bibiche zaki angolais ok to sola rasi bibiche to sola na poser bo mona ya bibiche na barumbu ba 3 mois c'était quoi papa na ngana mama na ngai moi ben compréhension ekota ikande zalaka na ndako libala ya mama oui naza aîné de la famille on nzamba lobaka bana liboso bazalaka ya ye moi tombe koko nanga o aboti mama na nga o aboti papa na ngai abande ko traumatiser mama na ndako libala sepele na mama te esala moi ba makelele nde ko arriver que mama koko na sa mobile kwa zaki matata siliki azwi mwana na ye tanga azwi mwana na ye bazongi wana papa na nga lobi bon lokwa bozwi ye na kabeli bino ye cadeau apesi kabeli koko na nga mobali cadeau na 3 mois lokola koko na nga mobali pe persona mazai matata makasi azwi ngai na komi komela mabele ya mama abisi ya koko na nga mwasi bo mama zalaki azaki nanu azo tanga pe bakabalaki mi azo tanga ngai nanu po baleki bayaki sima zirana bibiche na kati ya mariage bovandi na mobali na papa na bino na mama na bino ba problème ezalaki na kati ya foyer nde koko ya boti mama na yo papa boti mama na yo aye kozwa yo to na mama na yo azwi ngai na mama après tango azwi ngai na mama makambo ya mama mabalaka nde ezalaka mama ye kozonga na ye mais koko na biso abaki te lokwa aza mwana liboso atikalaka na biso voilà atikali na nga akolaka na ngai na koko na nga bakumuluka baparent na nga ti bona bafamille mpe makambo ezalaki mo ebele makasi bona kozongela yango su te parce que baconcerné baotosenga bapardon babi la pardon le pardon est libéraka pardon est libéraka na limbisi bango so na bina bimisa bango lisusu awa esa kitoko te oza obligé pe otanga kombo ti olo bate mais toza bandeko kaka place nazalaki wana sepelaki na ngai te nakomaki maleme nakomai maleme bibiche okoki mwa mbango tokosola kati na yo mais okomema biso mbango na bato bakotala biso bakoba poso bibiche akokende mbango oyepa koko na bino papa na mama bayako bongisa mwa moke mama zongi yo tikali pa koko ondio kola balazo na 3 mois bakokolisa yo bakotangisa ozoi pe tanga kotanga baklasse natangi koko na nga mwa aki akomisi nga na classe nga natanga maternelle te na banda primaire primaire ndo lobi obanda et après kokola na yo ozo évoluer naza ko évoluer elo ni nango komaki mal aimé omoni ka bakoko nde balaka tikoko liboso na vie na bango bamoni nga makasi koleka bana esali moi jalousie et pas bane musoso pas bane musu moi jalousie ekoti motema mabe pe sali nini ekoti voilà komaki traumatisé ti okoma na niveau ke okomo sentir que non na bima na vie na bima na kende soki wapi pona se retrouver mais ozaki nazaki condamné
aza na famille si ekokóma na niveau moko bamaladi ekokota le na koli siko bamaladi ebandi na ozongela yango te oyebi na bela mingi bambasu ebele ekomaki ti ba 20 fois ekokóma na ekosala baaccident na tamboli na babeki nyonso wana ezalaki na kati ti na ndenge poso ekokóma lelo Bibiche okokola na famille na yo ba jalousie nde obi ekotaki makasi bato bakotala yo Bibiche oyebi na kombo ya poso akobeta mpe histoire na ye parce que eza kati tokoyamba yo avant bato bayeba yo ezalaki na baréalité okutana nango na ve ya makasi. C'était quoi avant okoma nano star oyo toyebaka ya théâtre papa lokoli baréalité nini mpe badifficulté nini oyo Bibiche akutanaki nango avant bima na milieu ya TV? C'était quoi yango tona po toyeba peza Bibiche akutanaki na baréalité na koloba ta mosusu boye po mama ntango avandi aboti baleki na ngai ebandeka kosimba te baleki mpe baye wana mama adeplace na ye avoyage na ye atiki bana pa baparent na ye bon tomonaki oyo tokokaki omona tomonaki vraimen tokokaki omona bongo papa asundolaka bino ye mpe asundoli na ye to tomonaki oyo mpenza tongai tomonaki yango koko na biso azalaki bien na mwasi na ye mais les autres tomonaki yango mpenza ya mabe mpenza esengo mpenza ezalaki mpenza te esengo ezalaki soki koko ali soki aza te mabe tala kaka omoni systeme basénégalais bamalien bazalaka ensemble kaka ata bana na ye babali ya mibali basi wana bazalaka wana baliaka kaka mfamille balaka wana oyo mabiso tokutana ye nango yango wana mabe alaki biso mama aza wana te tata aza wana te toyaki malmene koniokola moko donc ya blague te tonto ya blague te me bilamba kolata ezalaki te bilamba kolata yalaki te ye mwa pena dimanche ntango mosu ya bombo bima koma na bino nga bima na bino boye po eke okoma na moment na camp parce que nga nazalaki mayele makasi na classe nando makaba la première de la classe nando ntango na ekole basango ntango na 6e primaire le na passé première si on a mana 99% baoriente nga mamo na lycée Kabamba na komi na lycée Kabamba noko na nga ya mibale ayi kokufa o mama alandaki apa maso 3e ayi kokufa kufi ebebisi makambo nyonso na baklasse mwana tanga sukuna ezalaki te minerva eyaki likolo naye kochange école na bandi kotanga mais ezali na mama oso bombo bima na bakoko elamba mpendaki yo nde nalati boye eza te bolataka uniforme ya classe bino olati yango lokwa ya kobimela kokali na bosusu te bolusu ezalaki su te tolataka oyo uniforme mpena ya classe bleu blanc na sandale ya plastique bobimi ata ba dimanche tozomona baréalité yango oyo tokutanaki nango yango moni na théâtre kokota na ngai parce que ngalfar na lokuli bazalaki quartier moko bakolaka mpe na bamama ekoarrive ke ntango basali azali na voyage bongo bana atika bengaka te bana atiki na ye ko ayebi ke baparent nde baali bana bakokufa te akende osa vi ne mosusu bamama bongo baza te baza te baali ata na banyama tomonaka habitude ande pa nyoka ekoarrive kokola ntango baye kozwa nga baye kosenga ngai ekoarrive mama ye koya ye me afandaki na biso te te na oyeba su te aumelaki ntango aye azwi ndako na ye aki ovanda mpo maso ndenge abota biso misato abota su te aye kokende mpa na ye me ayaka kangosusu mama autaki nini kahemba oyebi yango kahemba eza na Angola songo kota Angola mba aye avandi bo akutana bangalfa bazosola asepelaka na mwa no boba sa te po ameza te yo na bozwa na bino ya sala na ye affection vous ezalaki sauté te nganya za na affection na ye te bakoko na ngande vraiment po na talaka 3 mois tango ye kosala mabongo aye kondimanga pe ya premier jour nakendaka te deuxième jour tokenda bango nzela moko lokuli ngalfa na nga tokombona tende barepetaka
nasi nazwi déjà nde ba répétaka na otala après et quoi arrivé te wana nazwi diplôme na théâtre diplôme na théâtre après et quoi arrivé dans jouer na jouer na changer et là na na mutu loko l'habité tika la ko changer na bo po aninga na lycée pendant batala rangai ka théâtre ne lo onyo sindeza ko goza lo sala mais au sali musubu epe simbe kangi to ko sala ba pasteur akini binzambi tant to sali yango nde sikoyo yango nde pena muti sala ke bouger mais nazo jouer ba rôle nazo sala tellement nazaki na koma ki agressif nde na sala na penza boye nga na jouer ngo pena normal ba rôle ba opesa nga izo kende pe bien donc c'est ça. Donc c'est ça, Bibiche. Après, au héros mené Vinayo, maman est affection pour les agité ya ko zana maman. Après on a eu des décisions bah papa le couler bah comme on a eu na avenir bo coller là qui bah traumatisme ni les agis sur na bo jeunesse na yo moi muké souffrance les alaki. Aujourd'hui parce que au moins c'est mitambo ya ka ba maman bezake belé. Mais nous allons vivre na bien parce que nga ko kola na za ka moche. Oh. Oui, na qui to côté. Oh, Jojo. Oh, les que tu te la vérité. Hein? Aux ans ba film na na bi ko tchana émission oyo. Tant on azala ki on a siko ko kanité. Na qui to côté. Nga mo ku so kineti na tala ngo pesa nga kanda. Na linga ngo ku tute. Na linga ke longela te na sepela na ba rôle. Na za qui to côté. Anzamba sala makamne na ndenge na mumisa ko bota mabota mi kitoko makasi tanga ko mukolo wa baby mumisa bota mazama be tanga ko la ko mi kitoko nzambe ndenga sala makambo ngo bongo ba côté pena ba mibali ndo kipango penza te po azana kitoko te mba nyongo linga mwasi mabe bongo elongi ni bwazana kitoko te na okola faut comprendre na okola wana comme quoi les réalités ou difficulté mo ça dit côté les que tu ngo kotsanga ka wana nazo bana ko loba ngo te mais ça kati mbona bimisa nyoso papa o za TV te za radio te fona bomba na omwanda wana tu bibi ça souffre makasi te ka bibilo ni te ka pesa na bo jeunesse na teka makala na tumba ba quiz nateka bilamba atoba batombola kutombola kutumwa bien makala penza ovamba bo misapina o penza e commisalité ya mwindo makala nateka ngo c'est ba réalité ma bezali penza libako beta mais sauf que na sai kindumba te OK pour la zai kitoko te ba ndeko no ba leki ayo uzo na bango yo ya yo souffrir ba ezako salondeni yona ba leki na yo pasi na motema ya kusakana te oui pasi penza taka mwana liboso a remplacera ba parents pasi pena moza na choix te osanyo pesa bango nini cohésion pays lisanga ngo ya yona mama ezaka ndenge ni ton mama yi akozaki akoma pe ko aider bino bano ya ye atikaka pe ba ne belé te biso mesana na bakoko na biso même na baleki na ngai kwa vanyeke na loba même papa na ngana mama na nga bakufa akoko na nga wana mais mama botinga za envie mais na linga bango na ebité so na kolinga batu bongo bazaki penza nyoso yanga on ba boko linga première pa na nga ko tambola boy koko na nga mobali nazoyeba banda oyebisanga soki nazobwaka pa boya zozonga liboso soka abwaki lokolo bonga na loba ta na bwaki boya na olanda ya ozonga simanga na olanda ye la mona obenga ta na mwana obwaka makolo tata lokwa iko liboso bakoko bayaki sima bana ya ba mama leki banoko bakomi ko benga obakanisa ikombo na ye c'est-à-dire que souffrance vraiment de lobby et qui voilà pour comprendre toute une histoire P4 il y a triste na biso poso Samuel Zagi na le prince d'Irique pe Azara tilelo oyo asepeli sabino belé na ba pièce belé j'espère que tu as to joata ko luka yango na YouTube poto chango po c'est surtout bato ba série wana ba azara koptala yo tulinga ba histoire parce que ça na bato bi bazape libanda bokola na bango bazape libanda ya mboka poko tanga ta de no so bazape na mitu na yo ba yibi pe passé na yo
Alex Zoua, Ah. Etabela Banane, Moni Bofosa, Ototombe. Nanani susu. Tu vois, moi, ce que je me suis découvrir yango, bandi otalango et ça bien. Quand on est dans le monde de théâtre, au vanini ce qu'on a papa le coli nangalufa, yo mona muke au travailler, tant que pesa mela ki osiko. Retour zaki ndeni na famille ou peut-être zaki négligé, na famille ou ba s'intéresser qui na yote, maman ou peut-être atika bino muke, c'était comment? Bon, zaki bien, on a kaka artiste na biso famille hein. Po ba loba basaka mabe abosa na nuki hein. Ba bosa ni nyonso ke tono sa mwana obwenya tuna bonza souté. Maman a ka mwana biso artiste et pas le kuinanga alpha bazai ba papa penze pananga ko vaneke batu mususu banda o kanisa lokola lokulimita botangai. Batu mususu. Donc vraiment nazaki vraiment mwana balinga makasi na kiso na komi na ba répétition na sekaka tia na kozonga et ça la bango bien makasi ngamo pe na sepela nango donc ezaki vraiment kitoko makasi. Ezaki vraiment kitoko bibish. Natani pe bibish azaki peut engagement na ye tant que tu appena mutu moko boye ba évoluer likambo des alaka na libanda théâtre to na kasa théâtre. Te ngala on alinga comédien te kolinga comédien te na bina sens que bandaki ba vie na yo ya kolinga tango bandi monde artistique to déjà banda ko te déjà na bandaki déjà na bandaki na kutanaki na mutu moko boye na botaki na ye bana 4 na bana 4 ngama na botaki avant OK bato ba ba filme so anda otala moi tant pour solibungu boye na ndo jouer na zemi nanga na jouer na abalaka yo abala engate zani na ya do vandati. OK ya do vanda ngopenge pa na biso kaka yepe pa na yepe kaka bo mwana pasi mutazo en souffrance abakisi souffrance si bon na 4 mo lingaki est-ce que yo koyeba ko calculer bo mwana yo koyeba yende falaki siko azali mukolo falaka lakisa yo kwa na posaka na détruire mwana c'est ça aboti bana 4 na bana 4 ango abando lingaka pe ka tozala kaka bon amakambo ekoma pe amabe penza makasi po babinya vie ya moto yemo mutazwa décision po yo moko soko milingi te moto kwa kolinga yo na place na zati oui e ko sala ke to kabwana penza yebe liso ko bakisela nga so pasi so mususu tina mukola lelo asundola na bana mibana bakoli asundola na bana kipa bango te asaka eloko te ngape na mona kipe sute na so kipa bana ngaka ngamuku. C'était quoi pour Sokoli na bibi Sokoli na souffrance ou t'es mbali moko à faire souffrir les sous et toloba isabalien toloba isabalien te étoile kaya mutu étoile peut-être ba bundisa ouais tout fa qui yo ouais ko découvrir ma bien na sima après makambango. OK toi les spiritualité makasi alors na biwana ndesiko no ebate yango na epsaki oke biso soki nzambe te mobulu na epsaki OK nzamba obatelanga nzambe pas permettre peut-être mabe comme ebele mena kufa te nazalaka pona za témoignage pona ye. La réalité ni yokutana na vie alors aussi c'est comme bambaso c'était quoi au sabat mabe au bundi sabato bon na za makila te na simba makila te na kota ndako nganga te succès na salaka yaki nango ka bo pona ndo samsana ngana lingaki OK yango preuve ndeke na géraki yango na za réputation mabete bon maladi bio za obokelo utaki yo na koyeba ndeni so mutalinga éliminer okaka osani soki mutu avaka déterminer asilisa yo osani na lukaka pe na yeba te poso na yebi mutu wana na kuluka ta batekelanga munduki na boma ye yango na yebisaka nzambe na funda ke pa nzambe na bondelaka nzambe butu moi nzambe ayebi na moma nini oyo akosan charge na ye ngai te parce que nga naza na ngai kela mwa nzambe ba pièce de rechange ya bomo ya mutu nzambe nde mutu ayebi yango po mutu akozala tikala te squelette so nzambe alobi bona ozobotise misuni lelo aozonga so mpe nzambe permettre te okufi pe bomo ya mutu eza na maboko ya nzambe
na kosala moto mabe ndeni ya salinga mabe talela nzambe na Ozoa combien de mbasu? 20 mbasu 20 ko na accident suko na ota osala wana na komenda babeki batunganga 225 na vivre ka nzamba obatela 20 mbasu quand même le coloto nde makolo oh papa ekomaki makolo mibale maboko mabumu mabele ti na suka na biso basi nde ya suka nde pene kota kene zwaki ti na mopende nde ya suka ezalaki yango wana ezo stressé yo namoni stressé makasi donc nauti vraiment musika nzambe nde apermetaki ka nazala tokutana lelo non, ça va, vous comprendre. Ça choque, hein, à partir de 20 basses ou bibiche, pour ça. Il y a des familles, il y a des réalités. Il faut te barrer à Nzambe parce qu'il m'a rendu compte qu'on a ma vie, oh, courage. Ça va, ça va. Ok. Olinga mobala moto. Malade yango zo talibanda to na la famille. ezali kotoile oyo ozalaki bakoki kobundisa mpo bayebaki omo ozali konzi ya famille bandeko na yo. Non, voilà, vous comprenez, courage. 20 basses qui la montre, vous avez plus famille. Famille et bandé depuis bon mois na à Koutanango na réalité. C'est quoi, maman Bibiche, pour ça. Na souffrance on a eu 4 bana ta réalité kotang sabana kole sabana mobali azate o passé comment puis même musu bazala bandoki bandoki via batu oyi na okako zi mwana batu boya moke o détruire vie na ekabwe vie nyeka ke beba na ngokabwe. Bon, ezaki vraiment difficile, musala pe ezaki susu. Yo kosa musande ni makolebi mamai, o travail ndeni. To teka nyoso okomo ba bon, na teka ta oyo pona bana ba survivre. Gwara di mwana liboso ko bunda na kaka, azaki diplômé, ay ko tanga na hydrocarbures. Na université atangi kuna atangi kuna na hydrocarbures ya mibale za esthéticienne autre aussi sa classe na ye ya misato azo présenter à neoyo ya suka dina zana na primaire ozo bunda kaka yomba mais fort na yo bunda ya affecté ki na bana te bon bana bazali na souci bazali na souci voir même baleki na ngape leki na ngai miel goldi et pas zaki na donc otaka boya ya nini boye to soudan ezai ka pasi penza ezai pasi batana so passé mbasu mabladi accident et ta maman ya botayo elle était là bon maman azalaki pe neti premier mbaso betanga maman biso zai na bandundu ville bazaki kuna après ayoka kaka ayoka tango aye banamona kama pota mo boye tango aye matuka gangaki ba komo loba na ye baninga ba loba mais yo mwana zo souffrir yo vandi musika il faut ya loba pour mto bota mwana na faut loba faut déclarer so loba te mwana okufa nda yaki akomaki ko loba moko ti e ko sala ke
na ba prière église po mbasu na ngai esila na babokoko te esila ka na église wana opesa pasteur na ngai apôtre Jean nga la place aza bambote ebele ye nde siko mutu vraiment azalaki kolandela ngai na ba prière bakisi koma mpe aire moko bozozanga mpe antibiotique ya komela mpo nga na ndomelaka ba antibiotique na bakisi ka ya bambuma baotya na huile d'olive donc esila bongo. Voilà, merci. Boyoki histoire ya poso, ils est belé mais tous en attend à coco parce que ils ont la douleur penza, ils ont stressé mais malgré ça abondi mo kona bokas na kotangi sabana na ye, ko vendre sabango bazala bien, ya imbali na basi ba évoluer mais c'est dur mais silikate mais ozo bundakaka. Na bundakaka. Après au théâtre ngo kotuna ka so la kate. Ya ngonde makambo. Ba section so ba poso ba sala. Oh, ça va? Ça va. La coca histoire wana bamba sauté, ça me fait mal. Oh, ouais. Ça n'a passe. Papa ça malade d'autant à combo malade mon malade te. Ozanata o lata bilamba na nzoto te. Moto zo dégager na kati ya motema, ozo ka pasi ba place wana lokola tala kaka musapi na o toucher moto bwendenge swaka siko ezwa ona nzoto ebisango zandeni dona vivant na koka ngote bon pona ba théâtre mboko zomona biso lokulia kufa to tikana ngalufa parce que naza fidèle na prince de rire soki ba pesa ka trophée à fidélité de nazui pona zaka na prince de rire mais ba mikolo tozo tourner te to tourner te na nanga kana ndaku to tourner te o vivre ndeni nzambe kanda imnyenye zo salama nzambe mo waibi ko futa ndaku ko vanda biso ko ba locataire na ba famille ke na famille ba bengana ki pe na biso ba teka ba mapango ba bengana pe biso po to na droite to ki ba koko to na droite maman mo zo parne nani maman wande na ebite pour ceux qui azwa ki na ye bon na ebite ende nya salaire makam na ye et wande zo concerné ngate za lopango ya tata na ye za papa na ngate il y a des familles hein ba famille baza famille zali maman azune me bana ba ko telenga papa shokaka mama pa ina bana te wande to ebite to za to yaki bana to ebite ba betela bisote. Voilà, merci, on est là. Lélo, na presse télé, ça fait combien d'années déjà na au Melozo et Balisoso 28e année en route. 28e année déjà. Bande le couleur Kofi, na réalité kuta ina mososo. Au jouakate. Et le côté il y a triste pour son abino au monaka obo sepela na ye. Lo ba chaîne pesé belé to ko jouer biso to pe maki metozonge les soso. Mais au bino za à l'avance dans le mikolo to mona chaîne ko ya Belleville TV ezali to ko mona lokolo ya chaîne de kona biso so si la bisal ou SB ezali actrice poso yo azali peut-être msupe botala ye peut-être msupe atala bino peut-être msupe bo sepela pe na papa lokoli na biloko na bino. Mais je vois souvent papa Ngalufa to mona ke mo mama bengi bakei azali kuna est-ce que azora temps ya kotala bino boneti biso est-ce que peut déjà besoin appeler la maman Olive non bonga non azwa chance wana te ani ono musupe ya théâtre bazwa ya obo jona bango et pas na biso to mona ka mama kolona nzete mais biso to ebite ni ele kakapo ba benga biso te to ebite okota caméra na biso ko lo baneti na maman Olive nene maman kosunga ba comédien parce que ça pe na maman Nyanki on a biso maman Denise aussi pe le lo akota faire yango est-ce que ça na carte ya ba artiste ya assurance na za ngo pete papa Elombe na ngo pete na zwate papa Elombe fondation maman Denise Nyanki ba artiste na biso ba CP sa biso bango yo ba poso na pesa ko ba poso lokuli amankaka yo makasi mikonyos chaque jour. Peso zaki ngeza mara mususu. So zaki ti lelo ne na ebite
habité vraiment. Rwani na maman Olive Lembe au pays d'arabe artiste et comédien. Et je vois aussi les maman Nyanké ndo salinga passe besoin na carte était ba combo bosala oyo to ebiti ko bani pour makambo ba tala pe kanayo pour ozoli ka bozoli la balinga no nyos oyo vraiment bo joie pena bon j'espère que na zapeta ko yamba maman lolango Maman Lolango, Maman Mabanzo pe na zo bango okolo bani na gouvernement na biso penza. Bon, et là on a olobaka na gouvernement na biso ya Congo naza artiste et comédienne. Biso to kota na banda kuna bino sans invitation botala biso. Ezape na ba mamo botala biso pe ozana stress makasi. Maintenant otali poso samedi ba blogo na banda osala no banjo sekape ko sekana peso kimisa ba stress. Et bo sanso pe mo makambo belo za ki nango charge. Alors ngande nazabu naza carte Mama Olive Lembe batu bakendaka epa na ye baninga na biso bandeko na biso mena ebite soki mama yebinga na ebite menga na yebike naza artiste mboka oyo bakonzi presque nyoso pe ba yebingai batala ngai pe ya mibale pona mama Nyagero ndenga yambaka batu nyoso tu ngape nazo eske na koloba nde nyinyi nga naza na droit ya kozala mwana na ete kaka ba wana misusu na ebite soki vraiment azam na bika azam mama ya bana nyoso tu akabola kate nzamba sa ka ngolu nga no baka mukolo nzamba ko permettre ba benga nga to kutana. Voilà 28 ans de carrière c'est trop. Les lobos bénéficient d'un côté surtout na les réseaux sociaux commis parce que pourquoi pas fonder ta chaîne YouTube na fonder ni so makokezate parce que ça là déjà la production c'est ngada ba moyen faut en ba matos tant ozo bengisa batu wana il faut pe mutako ya boete ça moins pour l'instant à mon na suna SNT ba bolingara ye bozongisa ye j'espère que la chaîne eza nango biso pe na negative tozongeli pour besoin de quoi bébé mais au besoin déjà espace à vivre na ba kambu ya ba YouTube loko la SB ya Sila Bisalu loko la Belar ya Belvi Kandi moi message ni groupe ça surtout lo ba bolam na ba honte c'est que lo kuta pas ba meilleure chaîne oyo ba ça ba gitu na Belvi na ça fait maintenant 2 ans a benganga na 2021 na ba debut a benganga na joie pièce moko kuna si là où tu peux bien en dernièrement, je crois semaine prochaine, tant que au salanaï. En dehors, les cas n'ont pas bien retombé. Nanu sukaka wana. Sukaka wana ke ko benga benga. Nanti. Est-ce que tu vas reconnaître kayope na pièce sango? Bon, na talangote hein, na habité. Na habité na talangote. Mais na habité les kaka. So batindela ngali peut-être na ngana ta ngana iba. J'espère que les Abakouk, famille Libota, surtout artistes na biso oyo ba mona na raté, ba yoka na raté, il faut tant bozo beng sa ba on a ba scène na biso, il faut exploiter ka bango bien pour ba ke moto eza etel ndeye. To exploiter ka ba artiste aye à l'équipe vague non. To comprendre qu'il y a des artistes musuna ba na biso oyo ba travailler à sous-sauter, travail ko ki taper moins. Mais tant que scénariste, oyebi ko sala musala ngo oko encadrer bien et ça bien pour ba ye basoye ba chaesuka les Abakouk famille Bota pour ce samedi yo oya seki sabato o rappeler biso na lo ni o ba do sepela na kalata ngo ko jouer malbani bozoko bana papa lo kolemi mingi bat ba ye basuki za yo vraiment makamba biloko ezebele to sala ebele hein o rappeler biso ngai bongana lo kulito tikala ko yokana te na théâtre donc to tikala ko yokana te soki aza mobali nanga il faut ka ngana nyokola ye soki to ke sala esika moko il faut ka ngana nyoko donc to ndo yokana te alors ye mopa ndo sepe na makasi pena ko jouer ki yanke ko ba langage moko ba terme moko boye ndi bando sa ba vraiment bien. Na menga poso samedi. Ayemna apesa nga poso na sepela na nga na kombo ngote. Boye moko so ayeko lamba ngo su na scène. E komeka soka bengi poso samedi etabela banane. Yo mo so ando benga biso poso samedi. Nye etabela banane. Nye
wana zo benga biso tozate azuyo mokazo omizong sa réponse. Ça veut dire que c'est bien. Les lobes vendent, batuni au bon monaka, les lobes toujours en scène, au même si botouna a sauté au monaka beaucoup tanarata, au bandingisa Kinshasa. Bon, nyeti olobi bien na ba matam sina ba matanga kande to kuto mona naka. Mais vraiment boye kaka net na ba fête to mona kaka na ba téléphone na ba YouTube. Ah fête ya boye zalaki otalika na téléphone. Mais kokuta na kapenza boye rien mais ermo bo mutwa to sola ne bien. Ya Gabi to sola vraiment bien. Na sola ka na ba Viviane. Si la tozani bana barumbu mais yaza kota sitasi biso to ba kota moi likolo boye tam so tant ko monana ezala te mais moko ba mbote na ba téléphone ezala nango mais à part ba jikul nangai et de mabanjo na lolango wana pena de tous les temps tozala na bango mbondo le coul de Paris to so laka tono pe to te ko zana ye semaine passée. Ok. C'est bien. Ndeti na mono loba kombo asila trop na cita soana. Le roi déjà appelle asile kotaki oko loba ni loba ba obalingaka chaîne asila o peut-être ko zo qui appelle message ni rope sa bango ba poso yo ba yeba ki ba zela ni penza. Message kaka na ko pesa na ba baku que na ba do ba no balandaka ye na chaîne na yeke ba oza de cité. Bon babi kake biso toza ba benga biso ba soda to bosaka penza to ba soda et réaliser kaka pela ngo e ko kisama kaka e ko kisama parce que j'espère que na ebi mams peut temps belle vie benga ko peut za kape te bi se rôle ngo joua ki te mais kuna non soit ba ka bon wana na jouaka ezaki na ba mama honorable na jouaka yana yi na joie yaneza ba mama député quoi nga joie ka yana ya joie ka moi c'est abobo alo moi bon j'espère que vous pouvez sanango mutu tazana tane za mukolo ebimaka oko jeune pe belé mais ska muso pe yo jouer et fungoli mabutu surtout pour promouvoir ka ba artiste base la que j'espère vraiment ce que vous appelle SB c'est que même si la co-exploiter bien à coacher en place bien pour et puis ça makambo merci na yo message ni opesa surtout na bato ba Rolanda yo peso numéro de téléphone za bato ba zoyo ndenge nini opesa biso message kaka na kopesa na oloba losambo futaka muto asambelaka te parce que toza na deux côtés soki osambelaka te c'est que oza na ngambo ya satana soki osambelaka wana ngambo ya nzambe parce que babi losambo futaka losambo nde ezali fondation ya makambo nyonso tu na osenga kaka na koloba vraiment en tout cas na ba o balinga ngai na ba o batiaka nga na mabondeli na bango na ba prière ba otanga kombo na ngai nzambe ka mona bango po biso pe to chaka bato ebele ata na yebi kombo ata na bosani bozebele mais na tanga ka nzambe ba o nyonso nga na yebi pambola tu comprends biso to yebi ke to banda boye place nzamba azweli ngai azwinga na se mais ndenga zo kende na ngai côté na pe na komi côté o memangati tant à permettre te que na kufana vivre ayebi le pourquoi a otika ngati na moment eza par hasard et le quoi nzamba permettre te na kufa non naza rescapé ayebi pourquoi azotika ngati na moment musu po mona kaka alali boya la mukite mais biso ko to beli ya makasi mais nzamba obatela kaka ayebi po anini po yoksa ba yini nga soni si voix de lobi ba ni ba yokaka soni parce que ba kokoka binote vous avez bana nzambe pe mon émission de ni kati malgo leli oyoksi ba question de salinga dépasse pour l'amour si ba makambo ko na vivant na vie ya passe obi ke nga na sala 8 mois wana mbasu makolomi balé na lala na kiti ya plastique na kiti ka ba tiela nga na salon na lala ga wana na la mukaka wana na zaka wana na boujaka te makoloma ezobi makabo batu balali yo vandika bozo tala na douleur ba tielo mpepe ozo pupola mais ozaka ka ya kovanda ozaka kana hotel mato vandika na yaka na fenêtre bonatie misu po éclairage betanga kaka
nando bima su libanda te 8 mois 8 mois donc nga na longwa poso ndenge nyoka longwaka poso nga longwa poso bongo tellement que moi osokola nzoto mobimba ezate ba osokola ba partie intime makolo soki ezwi mai problème pour moi na la les ate so na ina lala poso musunya azokangama na dra mona tikali na dra to fona vanda kaka 24 heures sur 24 ozana na banda 8 mois siko tu imagines bongo nzambo penza siko nzambo azotala ke mwana alakela mutu mabete akota nganga te asimba kisi te asala mutu mabete a permettre kaka bato mabe babebisanga donc c'est ça. Voilà, merci. Rose, on est sur des pour ça nayo. Pour bazwa ngai naza na plus 243 99 58 999 11. Wana numéro nanga pour na contact. Na contact. Voilà. C'est un WhatsApp hein. WhatsApp nayo. Puis message eza robakisa na émission de sali na maramuto lobby. Bon merci na CP man émission malgré na okipasi makasi butaka ba makambo elekelanga bo ba otuna ngango na ozongisa esalinga moi choc malgré na zolo bango na pasi na motema on a préféré tout mais quand même to solo li émission l'équipe bien to solo kitoko nazo remercier kaka ata soki na ina lemba na mabondeli eza na moto aningisaka ngai Blaise Ndombe Mbielanga poso mabondeli ato lala ki poso fo sambelaka sans nzambe mobulu biso tofunda bato ka pa nzambe tofunda bato na ka isala te. Voilà, merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV. J'espère que bomoni artiste nabiso et poso boyebaka suna bato ba batala vraiment na kine o ba mona ba sepela na théâtre et ba sala mingi na papa Lokuli na papa Ngalufa pe azana bino toujours ensemble parce qu'il parle bino ba artiste bozana tozana ça présent groupe na bisoti. Ah oui bozana bino bien toujours na président na ville à présent Ngalufa azali akomo le kana chaîne moko boye bon yepe akoma ko travailler na bureau comme chef du quartier. Bon, il y a un cas de au salaire, biso tozana eloko lobatin. Ce qui a commis à sali pièce nae, après si biso. To banda ko former bato. To pesa ba répétition, to pesa to sala. De ba les ana kana et to zela kaye. Voilà, merci Nayo, maman Poso. J'espère que message est comme la batte pour Bengayo, pour distinguer Bazaba Kosonga. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci na papa Paul Feki pour FBT Misalande, maman Aline Micha, na pêché au mot de 243 galor, na pêché bino, babi maison d'habillement à Kitoko. Quelques dédicaces na bateau ko bois ka pose à la bien. Bazanga teleke. Panda ni Lexani. Panda. Étoile. Pour Panda wana. Toujours. Merci. Place Bazaka Bemba lo balinga buaka. Baebi kel na wana loko la ndeto bandaka prière donc Blaise Ndombe Mbielanga na Belgique. Bambote belé sikozwami. Batrin quelques d'années na poto c'est pas facile batrin quelques donc ils a kwangate donc bambote belé merci na soutien nyonso donc na ebitende na ko loba na yo tien na zolo babwe izo tapena na motema nzambe na ngai abatela yo omona bana na yo pe osimba nzete. Merci papa Blaise Ndombe Mbielanga na ba soutien na yo moralement, financièrement, spirituellement na ebitende na ko loba pour 30 quelqu'un pour te 36 37 to ebite mais ba 30 quelqu'un nazo supposer ba 30 quelqu'un entre 36 ou 37 ans na Belgique eza blagté. En tout cas, vraiment, nzambe na ngai abatela yo. Osimba nzetete mais osimba li bende. Nzamba mona yo, bambote belé, na pesi sumbote na ngai na mama Evelyne Brit, na Katia France, bambote belé, na pesi susu Kayane lo Elonja.
bambote belé na pesi susu Kecha Elonza bambote belé na pesi susu na Benedite Ilanga bambote belé na bosanité Audrey Bolé moi place Bozali bambote belé la bosanité ma petite sœur Goldie Miel Mvuba bambote belé na pesi sumbote na ngai na mabanjo bamasa na ngai de tous les temps Lolango na pesi na mbote bambote na ngai na Erika Princesse Kadi Erika bambote belé vraiment. Merci maman Posto, j'espère que vous découvrir et puis na film na biso ya mère porteuse oizana Leke TV oikobima pe to lancer kaka surtout bo ki bo s'abonner mingi na Leke TV bo découvrir to ko presque bango tout ba malolango pe ba roya mabanzo pe ba roya ko leka na ba film kaka ndeza la katobi ke ko simba et pe sera de meilleure réponse ambe asunga biso bino poza poza toujours ba artiste ya kala bo c'est ba bo mona ka bango le sous na Leke TV bo benga biso ba soutien na bino pe za la bien bo tina pe ba matériel la bien pour te évoluer kitoko. Merci Nayo. Merci papa Leke Panda. Toujours. Toujours. Et on a tout le monde balasima, tout compte toujours que sola. Nakati ya chaîne Abisso, Congo Liziba TV, ngapé linga bino troubo linga toujours biso. Merci pour nous passer l'émission Abisso. Merci papa pour nous yambinga. Ah non, le problème t'es maman. Na biso merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV. Ngana linga bino troubo bolinga ngapé tous ala toujours ensemble. Tout le monde balasima. Bye bye. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.